Vitali Kamere na kaningine azali banda toyebite ezali kambo. Bon, il y a une surprise pour la batunyos, c'est là qui loko yene tibaloba kakebeti. Boka Vitali Kamere apparemment ba preuve penza ezali kokangisa ye penza za kite. Oui, ba preuve vraiment c'est là qui vraiment condamnation na ya 20 ans ezali qui basé sur quoi? Bote na balandi na biso nyonso ya JK TV News ba balanda kabiso mokili mobimba na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia Nazareth azali mopesi ya pema pe mobateli na biso ba merve na bino bipa nyonso bozali na kobanda bongo te comme l'habitude na pesaka équipe na ngai pe ba oba soutenanga de près ou de loin bambote pe ba merci na bango wana na kokima mbango na ngambo ya limani na komona papa Joseph Magloire losako pe mbote ya yo meilleur papa tikete mbula ya sika tozo banda ememelo sengo penzamba kokisa o ezali bosenga ya motema na yo natali une équipe o esimbijika télévision na kota la Fabrice Mande na sima ya bilili oyo asala kete bomona ngana banda kuna bino nazali kotala ingénieur Isa Mwamba waba Mwamba kombo ya tato ya botingai ingénieur losako na yo Aurélie Vangu la fille ya mama félicitations ma fille mata koleka groupe etala moninga ba meilleur vebozé belé je vous adore jika face aux politiques ezongi lisusu avec moto ya makasi actualité za makasi IDPS za kokabwana moto epeli na mboka ba kombata balobi non na likambo ucho salima ya mwana mboka Vitali Kamere wakaningeni muto azalaki déjà condamné. Comment se fait que Abima azaki nanu 20 ans 20 ans baki na cour d'appel 13 ans 13 ans kana mbala moko boye liberté provisoire na yambeli bino moko ya analyste politique azali pe moko ya bae politique masolo na kobeta hayebi yango penza na bosembo tango na beta kalisolo politique na lingaka to beta na ye parce que ya kota kana mozindo esika jika suki ya memaka ngona mulai Fabrice Mande fungula kamera ko tselepso invité na biso mwana mboka Gabi losako na yo losako jika esengo ya koyamba yo na plateau na biso ya JK TV News plaisir est à partager meilleur vœu d'abord à vous autant merci na kota la santé soto ke kota santé moyena lo bezate po kongenga lokwa monzoto ne te lo bara graceful amen eza bongo penza boni basango santé za kitoko oui ndenda lo bia nzamba zo sunga libota pe libota kitoko ya solo penza mwana mboka okotala kamera na bosembo pona bao ba yebiote na JK TV News o se présenter ya motoko tana mama na likambo na biso merci JK la grande dame merci pour cette opportunité ngai wa bino ndeko na bino papa na bino pour certains moi na bino comme on a monsieur Arsène Gabi Kabinda naza analyste politique nazali mwana na bino donc to resula masolo ya malam ya solo bona balandi ya JK TV News papa Gabi boko banda komona ye chaque fois l'émission na biso JK face aux politiques toko banda kobeta masolo soki actualité zali boko banda komona ye azali mpe parmi bato bazali ko tindika biso to kende mwa liboso papa Gabi tokoti penza na mama likambo Vitali Kamere na kaningine azali banda toyebite ezali kamboni. Bon, il y a une surprise pour la batunyos, c'est là qui est loko yene tibaloba kakebeti kake le rôle beta qui batumingi basala qui vraiment il y a commis tungisama pe kokamwa comme on a été mwana mboka Vitali Kamere kaningini au cours de cassation et si est condamné qui est pour 13 ans oui. Et puis mbalamoro bamoni mbalamoro a commis libanda et ça li un peu kokamwa na batu mingi tozongi mbala moko na sima na malembe parce que tolingaka to beta émission na ndenge ya mayele pe na ndenge bokebi bato belé balobi ete procès à Vitali Kamere ezalaki procès
politisé. Soko se rappelé mbala ya sima na yambaka yo na betaka lisolo yo ondimela kanga ite. To zongi na sima mwana mboka Vitali Kamere parama ba preuve penza wezali kokangisa ye penza za kite. Oui, ba preuve vraiment ezalaki vraiment te. Wana Guy Kamere a plaidé toujours non coupable. Et puis bon, bah Zouzi côté yo, bah autrement procureur, muto fundaka, muto lorsqu'il y a infraction, il y a brandissage qui moi certaines preuves. Mais na souka nango bango moko. Bango monde ba condamna qui monsieur Vital Kamere Kaningeni 20 ans de prison. C'était à propos de quoi? Est-ce qu'il y avait des preuves? Parce que le monsieur demandait qu'on puisse montrer les preuves. Il y avait beaucoup de témoins. Quand on parle des choses politiques, on parle des choses qui regardent des procès, là, il faut quand même tout côté dans Mouzindo. Condamnation, on a 20 ans. Et ça qui base sur quoi? Pour le procureur, on dit l'État est à la Makambebele. L'État congolais atteint aujourd'hui 1 franc. Il y a un détournement. Pour na bango ba constater que na 100 jours ba pesa qui pour ba sala ba projet bango ba mona que ba zalaki na ba preuve ya ba avena mingi o et surgisaki pour ministre ya finance na développement ba zaki clair ba pesa qui moi montant moko boye que akoka ko exécuter projet o tozo bengo ba soto mouton et que na ba soto mouton projet à 100 jours. À 100 jours voilà. Et que na ba projet wana d'après bango ba mona ki clarté pour ba mona que Kamere na ko senga ba mbongo electo benga avena donc so mutazo tonganeti ndaku ba ko yebisa mama Jika ndaku na yo exemple ezali $40,000 pour totonga yope mutu ya bwanya mutamael aujourd'hui 40,000 au pesi et puis après au cas moi ba saleli mukanda au 40,000 pesos qui a mouké au Koki ko Baksa. Baksa par exemple 20,000. Yopo au Baxi 20,000. Mais le rango aussi la té. Après sous yomo kalisu après bango mo kalisu ba babina non maman Jika Baksa sous 20,000 ba benga ba vena. Donc lorsqu'il y a trop d'avena et l'accès est moi suspect moko yali. Donc le moko yali. Donc au respecter des vies il y a estimation en la té. Il y a un procureur à crier qu'au effort, il y a détournement. Il y a détournement, mais dans les cambo, il y a projet à 100 jours. Et ça là, qui a yémo comme on a mboka Vitali Kamere. Et ça qui pèse les sanga ya batu ebeli. Comment moi mukumba wana bachaki kana mutunae? Bon, bachaki na mutunae parce que yene mutazalaki ko azalaki à la tête ya projet wana. Donc ba pesa qui est yene muta conduit projet wana. À diriger le projet. Il y a un moniteur de Betty Perkit directement au condamné Moutou Oyo, Azaki Moutou ya train. Mais Moutou ya train, à l'époque, il y a Zaki le conseiller à chef de l'État. Na sima na ye, le long de tout comme Oyo qui était bakomi 1000. Mais na sima avant wana bazaka moi ba 500. Moi ba 500 wana soki moi ba 500 soki ba 300 soki ba combien. Bango nyonso yambwe koma na suka pa mwa mboka Vitali Kamere si bango nyonso batala ki mwa mikanda wana kasi tango batala ki mikanda wana lolenge nini ba comprena ki teki pona nini bakanga ki bango nyonso te yango no moni ndeko sosolo bana politique eza un peu mbeli amino mibale ezaki ministère à finance de mutu et talisaki que na ba mbongo to pesi déjà projet fallait si là le rôle les aussi la tête donc to moni vraiment ça ne va pas il y a un moni ba attaquer directement mutu ya train bon d'après bango ba lobi que ndeko Kamere yemode azalaki ko exécuter ba projet wana ezaki na lipeka nae azako contacter personne azako komona mutu moko te yenda zo sala makamu ndenga lingi ndenge pa kaniseli voir même dans le procès, si certains conseillers qui wana bawanga na babi eloko biso to mona kité eloko biso to mona kité même si botali directeur côté à passation des marchés azoka mo babiloko muso elekelaki so jupe nani conservateur ya Lukunga
yé pas zo comprendre tezaki donc ba les mots réseau les calicolo donc ezala ki yé loko la zaki mutu ya train était comme les zako se figurer à chaque fois yango no moni procureur azala qui souvent ko attaquer c'est ce qui a fait que ba ki ko conclure que ba ko tient na prison mwana mboka Gabi Kabinda soki tozwi na ngambo ya kolobete basimbisaki mwana mboka Vitali Kamere touche yo en tant qu'analyste politique kolobani. Bon, ngata analyste politique biloko mosusu binonyo subuyibi eza secret obombate tangu na Genève makambo tambola ki Kongo elongo marinité Kamere asasociaki na ndeko Tshisekedi basali ya bango babenga o cash donc eza lokola ndeko nde afungolaki moninga misu ke yondo za leader yonde place wana eza fayulu te za yo et puis ndeko Félix na kokoma na pouvoir azaki reconnaissant na mwana mboka Kamere ya no mona tikela ki moi ba priorité na ndenge nyos atikela ki asala ndenga logobali mais malheureusement mwana moninga azaki na ba idée cachée derrière lui alors ce qui a fait que na ba certaines gaffes pour ezaki alibosoté il y avait gaffe à liboso ezaki na ba rétrocession il y a ba pétrole mwana mboka pour na 15 millions bino ba journaliste pour biango mwana mboka Félix alimbisaki alors bandeko opposition bagangaki déjà boyembo ko tambola malamu te ezaki déjà air wana ndeko Félix akwa kangaye déjà mais asalaki a tcheki yango na mutu na ete mais tanga moni moi ba biezo continuer habiter te oboye ba peuple ba kolobani opposition kolobani donc ngai moyena tika oboezate pour yo tango bandi ba cop ba petit peuple azala qui décider mais na ko sacrifier collègue naie o batambola ki sikamoko azala qui décider pe ya ko sacrifier collègue naie o batambola ki ne sikamoko mais na lisolo yango ya 100 jours collègue azala ki kaka yemo côté Christian Petit Sekedi azaki na kati le lingeni ni bachaki maboko likolo na été. Oui, justice na biso ezaka sur de preuves na mikanda sobotali ezalaki mingi ndeko Kamere ndaza ko s'afficher na ba entreprise na ye oyo asalaki donc oyo affiché te justice moyen mettre main sur lui ezate justice eza basée sur des preuves yango na lobaki justice ezali mbelo minu mibale yango na bandeko na biso ba juriste ba bato moko oyo il faut to sane to tambola na bango bisika nyonso parce que juriste ayi makambo ebele test moko ko balolango o biso to kokate disait autrement professeur Mbata papa Nabiso Azaï Koloba toujours laisser les juristes lire le droit Azaï Kolobango chaque fois donc bah juriste ne ba yebi d'autant que Kombono ezali ezana katité ata oliaki en tout cas au Rosala Blanchi c'est comme ça la justice ata oliaki en tout cas au Kozala okobima molongi pe okobima maboko pamba tango tozozonga penza na côté politique to yebi ete na Nairobi accord moko esalema kikuna ya kolobete lokwa to sali mwa lipa te tukokabwa mwa lipa wana ngai na ndimi na mwa boyebi na ngai na mwa bato bana sima na ngai na mwa mosolo na ngai ya moke toza sima na yo ndinge salema kana risi partout bongo na 2023 ngai pe na mwa boyebi na yo na mwa bato bana sima na yo tosa nini ba accompagner nga pe na fanda na ngwende mikande sale makate esalemi bongo tango tozui procès o ya 100 jours okomona te ko mabiso na likambo ya Nairobi ezobe mapenza na Nairobi te Nairobi bien que ezaki na ba accord o isalemaki wana ezali kamba ko bomba te salemaki ngana kei après mbola mitano yoyi mais to komi na ba affaire d'abord il faut me prêcher par exemple mais moninga azokenda à chaque fois na ba gauche beaucoup ça la paix 5 ans la tête parce qu'après 5 ans il faut oser un discours au sa peuple alors tant yo oser ce discours peuple a ba tête bino moko boganga ki au effort pour lutter contre corruption contre bokanga bato basali ba détournement
beaucoup tia état de droit beaucoup sala boye et te bino moko bo respecter et que ça la moi passé bako ko élire bino il rana ko banga na côté ya bande ko na biso ya IDP ça tete bato INC na biso to sali libala to kei mais toujours mon respect ya ndenge to promettre peuple na ndenge to diriger ezavumate et sengela kinanu to sursoir moi mboka gabi tango simbi likambo ya peuple to tiki dossier mukie ya Vital Kamerhe tozali nango tango simbi likambo ya peuple IDP ces akanali lo banango babakete le peuple d'abord c'est le père qui a laissé ça ouais. To ke penza na bosembo na bososoli na bokoti ya solo penza est-ce que nangonga o le peuple d'abord oui wana fungola motema mwa mboka na fungola nanga motema naza analyse naza net en tout cas pour le moment ils a moi passé papa lobaki le peuple d'abord mais sur le terrain ils a vraiment mon boulot pour réaliser biloko wana na ndenge tozo loba bandeko bayaki na pouvoir mais bakutani na moi bakoko so ebele là il faut quoi admettre yango bakoko so zagimi parce que pays ezaki plongé dans chaos moko total il y a même batu misusu tant bazo proposer bango ba pesa ba poste mingi bazo ningate donc pays ezaki plongé dans moi chaos bon ce qui a fait que bango pe tant baye ba bandi ba pas mais pour na kobima eza vraiment moi passe et ko kutana pe na crise mondiale na pandémie au Covid batu bazo ignorer Covid était monde mobimba chaos pas si ezaka na RDC pas si eza mondial donc ndeto lo bakana kino que toye na air moko ngonga moko ya bien pesate oye na air moko na ngonga ya bien malamu te menazana mutuna moko très important et singeli au répondre balandi ya Jika TV et puis Jika face aux politiques Kabila Joseph azwaka mboka oyo rébellion partout tango na posé mutuna o polo biete bazui bokonzi na ngonga moko ya mwa pasi esengeli ko benga ba chef ya ba rébellion wana baya kofanda na Kinshasa esengeli ko pesa moto na moto bokonzi na ye mais ata mokolo moko te alobakete na kokokate mais kasi mwa mboka Félix Antoine Tshisekedi ya kuti ata 1 milliard na kati ya libenga ya l'État. Ya kuti quand même Beni eko dépendre na Kinshasa ata ko bako boma bato. Ya kuti Bukavu eko dépendre na Kinshasa ata ko massacre yali. Bongo okolobeta kutaki makambo na lolenge sengelte lolengeni. Na lobi akutani na makambo omoni Congo Congo eza libulu bato bazo bate Congo ya magra libulu grand libulu bien que azwaki bokonzi ba groupes armés ezalaika ba ADF ba LRA na ba groupe mususu ndeko a tentaki à partir à ba organe oyo evandisi biso tozuneti MONUSCO que abenga bango bavanda batala mboka lolenge ezokende mais bandeko na biso balingaki te ba garder ka position na bango là il faut être clair bandeko na biso kwa bana bandeko na biso o baza ko sala rébellion bazaki clarté voire même yé azaki obligé attendre ba main même na ba armée étrangère ceux qui bakoki koya baka ko aider pe na moi likambo azalaki nango ya no moni finalité et yaki ko se réaliser moko na bango andimaki à l'occurrence à Ouganda et Kokako s'il c'est un peu moins rébellion parce que MONUSCO pour na bango ba mona ke ba koka kité tango tangi Uganda mbamoko na koloba na balandi Jika TV News ngai na kolina est ADF nalu oui ce sont des Ougandais ouais. Tango yoko tanda loboko na Uganda po ya ko soutenir ADF oya kokata moto lokola kokata ntaba ezali Ugandais komona te oko benda peka ennemi wana kotamba moko na ndaku na yo
il fallait qu'à ça la bongo parce que tango a défendre le lobby wana biso to vana est tango yaki bande ko na biso mususu pe bazai complice, faut dire ça. C'est là qui ne va qu'une pe na mouvement wana. Donc comment qui na bango neti habitude bakoka un peu ko monisa gouvernement passe or ba bundisa ka pouvoir te gouvernement te. Ya no mon gouvernement décide qui et tali ba paramètres et ça étude ba sali ba étude belé ba hôtel ka bino non potolonga ba def bien, il faut comme la majorité sont des Ougandais, il faut autant de mabo na gouvernement ougandais soit au sali sabiso to aussi sali kambo. Ya no gouvernement ougandais bimaki andimaki bakota ki na mboka oyo po bakoka ko pilonner. Tozongi na likambo ya Vital Kamerhe po mwana mboka Fabrice Manda ko la kasabiso ke tozo kende malembe parce que yango ndezali moboko pe likambo na biso ya mokolo ya lelo ni boko ya mboka biso ko lobete soki muto azali condamné eza na sanza moko eza na une semaine akoki ko telema lisusu te po akamba mboka mwa mboka Vital Kamerhe asali inane na mwa mikolo moke na kati ya boloko abimi. Yo komonete babaka qui est na mirte. Babaka qui est na mirte ndenge bozo kanisa. Donc ba condamna qui est na 20 ans na ba cour tribunaux. Tanga mati likolo na appel ba ke na cassation ba longoli 7 ans ezaki 13 ans. Babaka na mirte. Donc constitution yango déjà Bible ya na biso il faut qu'on respecter yango. Donc mon sa sali infraction il faut ba ko saisir na ye. Alors le rôle social prison au qui de sous que ça la ligne et ça n'est conseil lobby banyoso il faut tous la simana yango mais nenga bimela et ça ngo provisoire bimité ya provisoire donc pour naïe la requête à senga qui que ba pese liberté provisoire parce que c'est un problème à santé yango no moni ba cour de grande cassation Italie obi okende ba accorda qui est moi liberté wana provisoire. Et ça pour la santé. Pour Olingo Lingate Kamerhe ça quand même candidat moko munene, leader mo munene politique na côté est. Alors que père de Munete Kamerhe na kati ya prison Rosala penza moi bienté. Na kimi otozo luka na ibite soto rozwango le susu je ne sais pas. Parce que tilelo azana ba fidèle nae ana ba dept nae. Gouvernement pétalit. Mais non otami comme asengi liberté provisoire toi accordé en attendant que à se soigner. Likambongo na famille politique ya mokonzi ya mboka ekoi penza na lolenge ya mabe marche salemi patpine etumbami balobi penza na lolenge ke biso tozaki nde na makambo ya tata lokwa mwana komo tambo na lolenge na biso tokabwani na ye siko na yebite yo moni yango lolenge nini et ça j'ai la démocratie yango no moni IDPS de tobenga ezali grande école. Donc, bakoko ndima makamnyo soso salate alléluia amen. Non. Il y a des gens tant au sali, il y a un groupe monsieur extrémiste, ba radicaux, bazaki d'accord te na ndenge oyo mokonzi mboka zwaki. Il y a un mona qui va se revendiquer. Il y a un tobenga démocratie c'est ça. Démocratie zate au sali loko bagno so bandimi non. Il y a aussi certaines bakoko se poser non, même on sait en partie na yo. Et ça démocratie. Or, biso sko to bandi démocratie sika. Bien comme on a bamiwa. Te IDPS. Parce que makambo IDPS ça kaisa makapenza na bamboka ebelete. Te IDPS qui préparé. Non non. Montakos. Parce que na ba 90 wana. Tout ça là qui on a vu des choses na IDPS. Pe IDPS c'est permettre que ba parti belé et vendre. Parce que le feu maréchal Mobutu Kala Lobaki a besoin il y a deux partis politiques. Donc il y avait un père, il fallait la IDPS na Iferi. Il y a Fengouza Carlibon, bango débat contrôlé. Mais IDPS c'est bon, IDPS c'est ça qui pluralisme. Cela veut dire Moutou Oazara ami Koki a Koki Peko au sein la politique. Donc les éléments va préparer qui ango. Kolobate que va préparer qui était non. Et donc quoi ça batu na niveau à pouvoir. Tant que tu as commis pouvoir, mingi to mona ngonde babaka muso commis le pouvoir surtout biso ba congolais ozui mo baninga na o songolo pakala ozui batu pe basunga ka
Toboy te ko sal sabat, au ko rendre sincère. Mais toi de base à la compétent. Alors ce que le Kamboana toko chipenza poto so comme bien suka. Présidence Mobimba etondi na diaspora. Mutu azalaki médecin na Canada a commis conseiller financier et a kosala nini na place wana. Yandel kanobi mama jika na lobi que tango zubo konzi obosani oyo ya yo ya parti OK ou engagé ba camarade baninga bani ba basungaki toboyi yango te et ça les maramais et l'autre zo betande c'était baninga na bazande compétent bazala vraiment compétent na ndenge ya ko travailler so que ko baninga o baza compétent te boye ba ke okukuya bangage ka bato o bazali compétent na tel même la ba mandataire na série à Matata Ponyo. Matata Ponyo, premier ministre honoraire, a engagé à ça ce qu'on appelle concours. Oui. Il fallait pas les cas de concours. Batunyo sona batiki ba dossier, ba passer na concours parce que rediriger entreprise te pour naza master. Na rediriger entreprise te parce que na simbaki minduki. Na rediriger ministère te ou entreprise parce que naza camarade ya Mama Jika. Non. Compétence de tous senga. Il fallait basa la jury moko concours moko makasi ba engager ba professeur même à campus ba o ba kozwa ndé il fallait ba présenter bango na nation. Mais tu regretter et comme tout ça ba to union sacré muna mutatindi mutunae a koko dirigeant entreprise na kuzu boate sans que bote la CV na été curriculum vitae na été bote la expérience à salate mais politique est pesée bovanti na ngwende. Donc pour nanga bosali eloko mokote ce qui ministère à finance fandi lelo ezali pona mona mboka Matata Ponyo parce que zwaka ba étudiant penza ba oyo ba uti sika asali na bango concours voilà ba poster ba leki atalete ba mériter bazala ba financier pesi bango bangwende voilà wana penza to témoigner kango on to témoigner moyen to wanga na bo eloko wana ba réforme celle ba réforme mutu akolobaki akotaki na ministère ya finance po azalaki mwana kasi ya Matata Ponyo na ndimite to komi na suka mwana mboka utali kamera na bosimbo batu nyonso baleli na likambo ya état de droit ezate Jantini likambo etali makambo ya bana ya classe mbongo ebungi metoka mwe mbala moko Jantini abimi na prison atozolo babo azana poto Willy Bakonga plutôt bapesi ata explication te to fanda boye pas Vital Kamera za bana état de droit on a créé d'une façon ou d'une autre est-ce que ça exact état de droit nena lobby ba ndeko na biso basali ba droit ba yebi droit ezambeli ya mino mibale batu ba bossa nango et ba bible ezambeli ya mino mibale donc il faut koyeba yango makasi koyeba yango na profondeur pour osalela yango sinon te rozala concis mais professeur Mbata disait que laisser les juristes lire les droits professeur Mbata zolo bango même à Kambo les cas qui pour enseigner lobela yango basango donc Bakonga détournement mais tout d'un coup libanda tu éviter dans la gracier président de la République celui président de la République a Rosala obligé à gracier pe bamiyibi mususu après ça peut moi explication te oui balobe te ata wazali me charger à communication ya président ça lo batati ke to gracier Willy Bakonga po alikambo boy parce que za likambo etali mosolo ya bana oui yangwana ekozala pe moi pasi discours nini sikoyo ndeko komema yango na campagne po ye à promettre biso a rocha ba filou ba voleur wana nyonso na boloko et que ba moni bango ba filou wana ba zibotek ba détourner nyonso libanda na yebi menate campagne eloko ni na komema yango na campagne que bon ba bureau d'études na bango et ça Jean-Marc Kabuya akotonga ndaku ba chinois nde bakotongela ye ndaku ya 1 million ndaku donc ba montant eza compliqué tokoya mbala simana ba preuve nyonso poto la kisa kaka na ki vice président
ndeko pese mosolo wana to azali na mombongo mosusu asaka yangona IGF faut kota importance à IGF yangwana inspection générale des finances balanda bakota soki penza balobe biso bazosala penza inspection solo audit à solo azali premier vice-président de l'Assemblée nationale batala zora combien à côté le monsieur immeuble combien na la formation dans un architecte déjà immeuble en tout cas aux autres 20 millions de dollars 20 15 millions de dollars salaire ni nous reçoit pour au la bilo rwanda donc rwanda rosasko domaine à IGF de bakota batala et puis ba salabiso verdict moi le loba suka otali caméra na bosembo ya moto clôturé en tout cas une fois de plus merci Madame Jikaka, Maman Bane Belé Ndenga Lobara. Vraiment. Merci d'Ndenga Soje Nabiso. En tout cas, Nazav m'a flatté, merci. Na tombé le bino nyonso, joyeuse fête de Noël, na bonne année. Merci. Congo ya biso nyonso, tolinga Congo, po eza sel mboko tozanango. Soki to tie koina na entre biso, soki to tie bazua ba jalousie, soki to lingi mboko te, to ko perdre mboko. Et là, on a unité na bala Congo. Merci beaucoup, mon amboka Gabi et Kabinda Topesio Matondo Mingi pour notre invitation na biso na JK TV News. Tikete nzamba lola apambolo biso pe to tombeli na équipe mobimba JK TV News to tombeli ba joyeux Noël et bonne année 2020. Merci. Merci beaucoup. Ce qui va moni jika abonga miseki ya komi na suka. Ya lelo ezaki likamba kolobela likamba mwa mboka Vital Kamere. Ngai nazaki na mituna biano ezaki ya mwana mboka Gabi. Yemoko asosoli na boyebi na ye. Quant à vous, tokolanda bino na ba commentaire na bino. O bino bokoloba yango biso tokotosa parce que tozaka wana pona bino ngai jika mama bane bele na benga ka bino ba étoile parce que bino bongengela nga bosala nga na vimba na koma munene soki na yebani jika eza po bino bozalaki wana matondo na Yesu Masia Nazareth matondo ni équipe mobimba JK TV News mwana mboka Fabrice Mandelo sako ya mwana mboka Iza Mwamba Kasongo bakisele Kasongo parce que papa nanga ezaka mwamba Kasongo losako na yo ingénieur yenda sala ka mwa bilili wana eningana esala kitoko po ete JK azala Aurélie Vangu la fille de maman losako pe bravo équipe mobimba JK abonnez-vous massivement commentez likez c'était JK face aux politiques ce qui est sous Masia Nazareth azongi te tokutani mbala sima je vous